ebele ba yebite utamokile kelama isali mami bu hebele olelo yebanite isali bambula hebele oyo motomo kwa yebite esengo pesa etondi biso lisusu kati ya mitema bandeko balandi avant télévision pona kozala liboso ya ba etandola bino bomo mesano na nzela émission mokolo molele pai wapi tokoyaka lisusu penza koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain moko ezaleli na kati ya bokoko na biso baindo tutondi bino botondi topesi bino bambote ya mingi na bisika nyonso iye bozwami tango pe ngonga ekoki wapi tokoyebaka manaka na biso na kati ya calendrier africain tosimba pe toyeba ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa yambo sanza ya zomi na mibale kati na bopemi ya yambo mobu monkama na tuku misato na minei onela bongo manaka na biso baindo eutaki bongo biso kosilisa sanza ya zomi na moko mokolo mwa lelo ebandeli ya sanza ya zomi na mibale kaka na kati ya eleko ya kisiu pe na mibu yumi tozali monkama na tuku misato na minei o tokobalisaka manaka na biso na manaka bapaya mokolo mwa lelo kati na manaka bapaya tozali bongo jeudi le 27 juillet 2023 tokobalisaka manaka na biso mpona kopesa bososoli ya malonga epai na bino bande avant télévision na bino baye na ino te penza bozwi tango ya komaîtriser manaka na biso na kati ya calendrier africain tolobaka soki bokopesa biso kaka tango na nzela etando ya bonsomi ya bona mpe ya bona musiba nzo na pongi mpe na nzela émission iye mokolo mwa lelo ekosunga bino penza bokwa koyeba na bozindo manaka na biso na kati ya calendrier africain ndena yango tobisaka bino botikalaka ntango na so branché na chaîne ya bino Vom télévision mpona nzela na yango nde ezali pai wapi kokumba penzama ya bososoli ya malonga okati ya bomoi na bino na bozindo mpe na bolai wa manaka na biso na kati ya calendrier africain tozali bongo na kati ya eleko iye ya kisiu oyo tolimbolaki na bino baleleki ete eleko ya elanga onela bongo nkota iye mingi penza tokoyebelaka yango eleko iye elanga toli komona mo banzoto ezali koningana po ete malili eleki makasi yango tokosenga na baboti tobatela bambasi kwa tomona bagripe ebeti bakosukoso ebeti banjune ebeti ezali periode na yango kasi biso tolengela bambasi toluka bie oyo kosunga bango po kimisa bango penza penepene ya mai wana e ya makasi te bien que ezali lolenge ya nature ekobete kaka kasi totokisaka mwa makasi ya solo tomelisa bana pe biso moko pe tomela po kimisa penza mwa babokono wana oyo koningisaka bongo banzoto na biso na periode oyo atako eliko kene kobendela na yango suka kasi tomilengela pe mpona kobatela penza lisusu bokolongono bwa nzoto na biso ekoka bongo kozala bongo malamu pe bambuma nyonso yebimi na eleko na biso na tango oyo esengi bongo kolia yango mpona kobala na penza lisusu na periode tolobaka chaque periode biebi kobimaka na ngambo ya bambuma na ngambo ya bilia na ngambo esengaka penza toleisaka bana pe biso moko toliaka yango po ebakisa lisusu penza bokolongono bonsuni na kati ya banzoto na biso mpona kobala na bongo na bileko iye tokokotaka na tango kondela bongo baperiode kondela bongo manaka na biso lenge kani yango e kotambolaka na kati ya calendrier africain tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso mikolo tuku mibale na mwambe na kati ya sanza donc 4 jours de la semaine 28 jours na kati ya sanza 364 jours na kati ya mobu mobimba elongo na bopemi ezali bongo semaine pe bongo basanza zomi na misato na kati ya mobu mobimba 13 mois bileko mitano 5 saisons awa eleko ya ebandeli eleko ya bokoli ya mibale eleko ya ebandeli mvula ntete eleko ya mibale kiantsu eleko ya misato kintombo eleko ya minei kisiu oyo tozali mpona bolengeli bongo kili bongo eleko ya mitano eli bongo eleko ya mbangala soki mituna soki bankoko so mikozala bozanga te na kokomela biso pe kobenga biso na banimero ene ezali bongo affiché na 7 ans de Vom télévision mpona kozwa lisusu mpenza bandimbola oyo kosunga bino boyeba lolenge kani manaka na biso e kotambolaka solo bandeko bande Vom télévision tosukaka biso na bino wana te tokoyaka lisusu na esengo nyonso na ntina kotombela mpenza bambotama elamu
na bino babotami ya mokolo na mokolo bisika nyonso iye boswami kotombela bino bambotama elamu bamutukulu ya mbote na bino pele isusu ba boko sepelaka totombela bino bambotama elamu na Vom Télévision manaka na bino ekomela biso na mesa ya mosala avant 48 heures tolengela yango poto sepela penza elongo na bino tokosukela wana teka pona koyamba bongo bambotama kasi manaka no sekoleka na kati ya libota etokoza na posa tokoba bongo lisusu penza kolakisa yango liboso ya molongo mokili etando ya bonsomi ya boni ya baindo ekuke na yango ezali penza ya kofungama pona koyamba bongo maemanso oyo ekokomela biso pona kolakisa yango liboso ya mokili kosepela penza lisusu elongo na bandeko banso ponini te totombela bongo mbotama elamu na bayike banso babotami bongo mokolo malelo esengo pesa yo kati penza ya mabota na bino bisika nyonso ye bozwami biso na bino ya mboto kwa bongo kabona tokozonga lisukuna epai ya tata Ntimba neteni ya régie kotala nini balengeli biso lokola video du jour epai tokozoka bongo moko ya liteya okokumba penza lisusu sosoli na kati ya kozala na biso tolanda maloba enisongenze na fumukusu kia munza na panda na Angola fumukusu kia munza na panda na Angola motangisi ya baindo émission masolo ya banoko iye mokonzi ya bangangunza bakolimbola na oetali bongo pasi ya baindo biso na mintu kutani bongo sima ya elema i sikoyo soki prêtre akoki koloba na président de la république que président aza illettré. Donc d'abord il y a moko prêtre aza intelligent parce que nini illettré lingi koloba mutu ayebotanga te ayebi kokoma te. Est-ce que président bango bazolobelaka ayebotanga te ayebokoma te nanu ya mona yete azotanga discours nanu amona yete azokoma ozomona siko soki tokei metango président honoraire azalaki kaka bango basango bazwaka lettre papa Tshisekedi atikaka alobi ke atiki testament bapesa epai ya président honoraire a nommé actuel président de la République premier ministre siko na l'air wana azalaka intellectuel bien azalaka illettré siki bango bakende kotika illettré kuna siko soki président honoraire amonaki kete na bandimaki candidature na etina ndenge atikali wana komi lelo président de la République soki to se référer na lettre wana bango bakende kotika lettre ya testament ya bacha illettré do ba étudiaka bayebaka président Chilombo te pe bayebaka ye donc omoni sikoyo soko za intellectuel comment kokoma na niveau oluka ko rabaisser un président de la République. Matono mingi bandi ko balandi Vom Télévision etando bonsomi ya bonia pe ya bolamosi baindo na pongi pasi ya biso baindo likoyoka réalité omokonzi fatinda ina yango yali pasi iye ebanda utakala tango bomanjoli njonjo baye ina mabele na biso bango nani loposo pembe tolo banini mokonzi bangangu desi alimboli kasi biso baitokolo bakatango nyonso ete pastor likoyoka yali régime o ebandi lelo te régime ya Kasavubu pasi ya Mobutu pasi Kabila le père pasi président sorta pasi OP pasi to fongola nde miso to mettre fin na mitindo ya bapaya to se concentrer pa ina biso moko totala mai na biso moko de ntombo na biso to na maloba ya nisongenzi na fumu kusunkia muzala pana na Angola to tiango na kati ya misala nde lobiko abaindo moindo libande ya mfumu kimbangu bomo réalité moindo sans mfumu kimbangu pasi ekokoba kaka esengi tozo mfumu kimbangu to tia bango na centre bomo ina biso po bakoka bongo lisusu kokumbela biso lobiko elobi motangisi ya baindo nisongenzi na mfumu kusukia muzala pana na Angola matono mingi bande ko bande Vom Télévision etando bonsomi ya bona pe ya bona musiba ndo na pongi nisto ko tshela kabino ezala kana tina ko pesa bino mateya oko kumbela bino boyebi na kati ya bomo ina bino tuzoksa matondo na bango mene songenzi na mfumu kusukia muzala pana na Angola motangisi eleko ya minei libanda na bango mususu alite wakola musa baindo pona ko pesa baindo bwanya pe bososoli ya lolengei matondo ya mingi l'équipe technique mobimba Vom Télévision
na mosala malamu kitoko ebali kosala po tokomelaka bino ntango nyonso na bonzenga liboso ya baekambi na bino tosungamaki na tata mabiala kuna na nsima ya kamera mpo nini te nete ni ya montage etimba le superlatif absolu totondi boto ni équipe technique mobimba vom télévision biso na bino tokutani mokolo malobi bomesano na nzela émission na biso mokolo malelo kimia fumo kimbangu okati ya mapota botikala mbala Ibele ba yebite utamokile kelama isali mami bu hebele olelo ye bandite isali bambula hebele uyu moto mokwa yebite